doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur cluboriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a l'élo. Na kobombe la binote. Naza na méchant ya kosakanate. Nazali na méchant ya kosakanate. Kanda nanga ezali kokende directement. Na service à communication, il y a président de la République. Service à communication, il y a président de la République. Président de la République, il faut azala entourer na batumoko compétente. Donc azala entourer na ba personne moko compétente. Oyo pe balingi président de la République a excellé. O balingi président de la République a poussé na liboso parce que tous on a impression netike Bango Balingi, à chaque fois président de la République, ceux qui a sali likambu, a une humiliation. Donc, ezali ko pesangai kanda parce que vraiment, tozali ko mona makambo ezali bien te problème ezali. Et là, tolingi to lo baboye bake toza na mi mandat. Ba stratégie oyo kokota siko yo koma penza ba stratégie oyo ke pona 2023 masolo ezala. Tomona service à communication, il y a président de la République, Balongola Abraham Luaka Bwanga, bon, Asoka Salaki Mabe, Balongola, mais tout le monde a moko oyo changement exact, tout le monde a communiqué tout, Mabe tout tango Luaka Bwanga Salaki, tout le monde a Luaka Bwanga zo posé, Babiloko na ba réseaux sociaux zo fonctionner tout bien, parce que et si ka obatia qui est l'aime sous Salaki na liberté, mais tout le monde est là comme roté bazu, mon service, il y a presse présidentielle. Tout le monde est un journaliste, vraiment, donc journaliste, ça sala na poto, donc journaliste. Mais il ne faut pas confondre journaliste na ba stratégie ya communication. Journaliste na ba stratégie ya communication, ils allaient biloko mi balé. To boyité, to fingité, mais so totali Johanna, bon moi naka Johanna ka marque na eka lemba déjà. Alemba déjà donc mutandeng on a to comprendre que ça pendant une stratégie que donc fati masolo betami bo botalaka likamune tu ezole kana est président de la République a ko vanda na est guerre est ezali ko sila malembe masolo au président de la République azali na est oya vandi na est o azo sala est que boyebi sanga service à communication à président de la République bazo vendre masolo wana ndenge s'agit penza ba vendre yango eloko mokote mais tozali ko comprendre était heureusement que donc parlementaire debout bazali que bazali balobaka na biso pe boy tozali biso kutu tolobaka bafutaka biso mbongo te mais bino bafutaka bino mbongo nakoki kozwa donc exemple ya petit nanga pasteur Gili azosala musala moko makasi mais toujours comprendre que président de la République aza na position moko ya bien mikolo ya ke ovanda na est bozomona ndengi masolo ezali kosala mais bazali ko vendre président de la République ndengi esengeli ba vendre yete donc tozali na makambo ebele ya koloba trop c'est trop service à communication ya président de la République zéro ndenge balobaka chijengu donc zéro et l'autre côté parce que bazali kosala musala oyo et sengeli basala te tozali ko comprendre te soki ezali eloko nini yango soki bango bazali ko sepela na makambebele donc toko zongela moni émission to salaki donc oyo précédente émission ezalaki to décortica ki makambo oyo président de la République alobaki lelo tozali ko laksabino siko ba faille nini ezalaki nakati ya communication wana ya président de la République donc restez connectés sur Club Original toko marquer pause to yeb sabino kaka masolo boyebi ezali kaka Kodia Simon société oyo immobilière oyo ezopesa donc occasion na bana mboka nyoso tout ba comme propriétaire ya bandaku ya kitoko net ya poto na Kisasa donc tozali siko na cité Kimia na Maluku donc boyo kabino moko explication ya Kodia Simon donc restez connectés sur Club Original, à tout de suite. L'entreprise Kodiasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays?
Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Kodiasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construites aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité, tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Kodiasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots. Donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre. Donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des par le monde, États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant, nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance. Nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là. Les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Kodiasimo na poto, nous avons le na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et de l'attente réservé. Kodiasimo, c'est mignon. Kodiasimo, c'est la qualité. Kodiasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Donc binomo botolanda donc Kodiasimo ezali masolo ya solo parce que congolais azalaka na masolo kaka ya se donc nasali terrasse na ngai nasali donc exotique na ngai soki comme na ba niveau likolo mona congolais komi komituna est-ce que ezali ya solo masolo tonde boye bake ezali masolo ya solo parce que biso toza na kati biso déjà tozui déjà ba masolo na biso ezali ke bosali masolo bobengi bango donc ezali masolo ya solo donc bosala tout parce que ba mabele oyo ya diaspora etikali kaka muke donc sikoyo tozali kokota na masolo oyo ya sujet na biso oyo toyebisaki bino tozali kobanda na makambu oyo boyebi ezalaki jour ya le 30 juin jour ya indépendance na biso ya mboka na biso ezali jour ya kosakana te esika oyo président salaka bilan ya mboka donc devant ba deux chambres et pesaki occasion que président azalaki na Goma ayambi siko apesi occasion à part presse aux étrangère mais alingi asolola na banamboka azui donc ba collègue na biso mibale bazo et puis siko président de pays tozo comprendre était ezalaka batumoko kaka batumoko batu mususu pe bazali et puis président air moko il faut lingala pe ekota donc bengi pe batu lingala basoli parce que masolo na français ba mama oya bazandu ba mama mususu bazali ko comprendre était et puis siko to kende penza na mozindo na masolo oyo tozomona ba faille batuni président de la République question sur ba émolument na ye donc on a ba côté mususu batu basala na ba entreprise donc salaire bango to benga émolument président de la République a répondre et à répondre à Katike ayebi ba émolument na ye azwaka te donc ayebi salaire na été
président aza na problème te président lobi yango na ndenka et puis siko nga na comprendre te na ebité na ba journaliste oyo bayaka osalaka bémission na président de la République na ebité soki batindaka bango donc bayaka on dirait émission wana président bazotuna parce que président toza un avantage ya président moko alobaka makambu kaka na mutu donc nyonso tu ayebi na mutu bomone tanga ya na Paris awa ye devant biso diaspora a beti donc adresse na discours na nyonso tu azobimisa na mutu donc président ya ndenge wana donc tozali na facilité service ya communication azali na facilité ya ko préparer masolo parce que ye moko déjà ya kazolo ba masolo kaka na mutu azolo ba na mutu donc sans papier donc eloko nini kozanga parce que to monaka ezala président Trump ya États-Unis d'Amérique ezala donc président France awa Macron président nyoso tout ba préparer président mokota koki ko yaka kaye abimi devant télévision azali kolobaka kaboye et ça limakate il faut présence à la préparer ba question ba ye banini et ko salama ngai na pesa bino exemple ngai présent oyo photo oyo bomona mukili betambola donc na habité pour bamsu bakansa ikana monaka présent jour wana photo etambola donc soki ndenge mais avant présent mikolomso ayaki donc tongo mona na bo présent episinga donc César pas d'interview atine ba ça donc dit à César pas d'interview na boya quitté. Naebi que président Koko Salaka interview car boyete il faut la préparer mais pourquoi ba misusu wana bazoya toza l'impression que ezali donc bazoya pour on dirait ba révéler président de la République ba tout ni président de la République bon akoro loba na marque wana pour loba kazali intéressé te na makambu ya be molima na akoro ko loba azali intéressé te donc ndenge ko la ka e bien on pensa bien ta ko pesa app ba primo mais président de la République il faut ayeba mbongo oya zwaka parce que ezali mbongo moko boye koyaka azana ba ressources mususu 8 à côté mususu te président tangwazol ba président na biso toyebi na constitution na biso président zwaka $14,000 donc na mois moko donc na année mobimba 171 donc na Congo 171 donc eyebani et puis question ndengona il faut eyebana avant président à ça l'interview bah déjà ba question il va opposer bon si le président de la République sera lobaki donc azwaka donc $14,000 na $171,000 na année est-ce que eza soni ou bien ezali chiffre moko montant moko eko froissé ba congolais o bazolanda ezali montant moko normal et monument moko normal kutunga kuna osenga ke donc na ndé kutu ya boulot na ye il faut kutu bien ba matisa ye. Donc, bon, par rapport à président, ce président a eu qui sonne, a gêné pour le bas, à $14,000 par mois. Bon, ce Kanambe, Kanambe, ça, le côté, à $680,000 par mois. Et là, on est donc Kanambe, a sonné pour la raison, bon, président, a biso, a sonné pour le bango. Aux hommes, ba faille à Mike, wana, donc, président, Kolobana, mais non, il faut nous sauter à la préparer. Question, bon, il va reposer président, il faut y ba. Question boyezoya et puis d'où bisoto mona awa te Chirac azali na moi Claude Chirac moi ane Claude Chirac au moins appelle Chirac batie be coûter au moins moi ane semato papa non papa non il faut pas dire comme ça parce que Chirac bon parce que est-ce que Chirac a eu politique mais aux hommes qu'il faut à la préparer moi nanae Claude donc directrice ya communication ayebi oyo azali ko loba. Il faut alanda pas. Chirac, papa ne dit pas. Tout le monde a moi nané na simazo le papa ne dit pas comme ça. Non, il faut pas dire comme ça parce que président de la République a koyo na mi côté aloba n'importe quoi. Il faut nyo surtout et la préparer. Donc dès na lobaka ne bandeli président na biso Fachi, il doit être entouré par des personnes compétentes. Bato oyo ba yebi musala na bango et puis bato oyo ba lingi que président na biso a excellé président na biso a kende liboso mais tozali na impression on dirait bato baza pembe na Fachi balingi Fachi te bato oyo bazali pembe na Fachi balingi Fachi te balingi à chaque fois que Fachi azala neti humilié donc na sorti na union surtout azala humilié parce que tozali ko comprendre te ceux qui makambo bazali ko sala nanko ou bien bazali donc ko sala ngoka ndengwana tozali à mi-mandat donc, Kalaté, la stratégie à communication, il faut déjà se mettre en place. Parce que tout ça n'a mis mandat. Mais en se communiquant de la sorte, ils ont vraiment mawatro. Nasuka Masolo Moutou a copé sa bilan na peuple, ils allaient Yemoko, président de la République Fachi. Donc, les conseillers, on a Belgique, on a Londres, on a Canada. Donc, Moutou a un problème, ils allaient Yemoko, président Fachi. Bon, 2023, Kalaté.
et puis boyebi président na biso Fachi ndenga zawana ndenge président lobi élection esalama na 2023 ekosalama et puis ndenga zawana soki pe likambo leki na ndenge pe ya mabe toyebi ke ako gagner mais toyebi te soki lelo pe epesi mabe boyeba ke président Fachi ako tricher te ako loba penza ke non na poli donc tokolinga te ke musala oyo président Fachi azosala atikela ngo bato mususu badondwa na ngo président Fachi azolona il faut a récolter penza masolo na ye. Et là, il ne faut pas confondre la presse et la stratégie de communication. Stratégie de communication, ezali masolo mususu. Donc c'est le moment où tu as cure de choc nakati ya communication ya président de la République parce que donc maladie est comme komata. Il faut to kata yango na esika oyo na nous to parce que trop c'est trop bomoni ke biso jamais to lobela makambo mais c'est le moment où tu as cure de choc na communication ya président de la République parce que to komi na mi-mandat 2023 ezali kalate. Donc nalingi susu na lobali susu bande konangai o batutu bazolanda na batu oyo ya présidence il faut pas confondre la presse et la stratégie de communication. Stratégie de communication eza masolo mususu, presse eza masolo mususu. Tomoni oyo bazwaki sika oyo remplacer Lwaka Bwanga journaliste a uti poto soka saleki na RFI. Donc wana eza masolo ya ki journalisme mais stratégie de communication eza masolo mususu. Donc parce que Joana dans stratégie de communication soka saleki nango mbele tosi tomoni yango mais tozomona eloko mokote boye batoza na mi mandat sikoyo donc mutako loba masolo oyo na 2023 pesa bilan na ezali kaka président Félix Antoine Tshisekedi yemoko donc tozala ki di baté donc tozomona net impression moko boye bato bazali pembeni ya président de la République balingi président de la République te toloba yango tozobomba te biso tosala kutu ba misala bafuta biso te mais tozosala musala heureusement que biso tozali président de la République a keko vanda na Goma keko vanda na Est ndenga lobaki donc ba guerre wana ezali ko sila tozali ko mona ndenge masolo zo salama nani yango na communication à président de la République avant de masolo wana bazolo bango neti kaka neti OK donc présence ali na avantage moko masolo zo sala mikolo ezali masolo jeté donc tozali ko comprendre te to yebite. Donc, il faut président de la République azala entouré par des personnes compétentes. Oh bah yebi métier na bango. Donc to yebite donc ba conseiller belé oyo baza wana kanzi ba leki 4 été oyo penza oyo baza penza balingi président de la République. Tozo comprendre te soki likamuni non mais likambo ezali toko tikaka yango te neti to telemeli yango toko kenango tina suka donc to marquer pause publicitaire boyebi karake Balis Santerre, donc ezali Balis Santerre, ezali flato to yeb sarabino to recommanda rabino boke na gisasa to zali pe donc na CPLA TV to robo sanate donc les grands traiteurs Romain Ilunga na kata Belgique pour ne citer que ces trois là 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Noël n'a commis. Oh, vous commis déjà? N'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas sauvé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balis Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxes à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balis Center avec
terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.paliscenter.com. Flat Hotel Palace Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Bana bikamwa na mingi kolobate nazali ko senga la peuple de Dieu nyonso zamba lobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site la biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya bo sosola kele la vraie délivrance. Bana nzambe mingi na lobezalité boya kanenge bana la bato na katia mokili bazo tato la bakama somo bazo dénoncer. Bien aimé, c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyo koleka na katina bikamwa.
Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. De retour à la plateau Nabiso Boyebi qui est à 5 minutes avec César Ngadi, esprit à la musique à Banda, donc 5 minutes. Merci de la fidélité. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité. Donc, comme presque na souka ya émission Nabiso, tu répéter les sous les lots, tu allais na méchant ya service à communication, il y a président de la République. Parce que service à communication, ils allaient Chijengu, Libungu Toulou, 0. Kadi Kiasa et l'autre côté, donc to lobby ango et l'autre côté, donc service ya communication, to yebite ce que l'oni bazo sala, bazo teka présent malamute. To komina mi mandat, donc kalate awa, donc présent azo sala musala, bozo aider présenter. To yebite bino ceux qui ba conseiller, ceux qui ba makamuni bozo sala wana to comprendre bozo yakaka, donc pour bozo sala ba maso na bino, allez bogomo na ba voiture na bino, na ba soir na ba nganda na ba nini, donc tozo mona na ba quartier banda ko zo matamata, donc présent ye moko kutu, donc azo la nanda ko moko kaka neti mais bino nde bozo ya na boye, donc bino bolingi présenter na lobi on penza bino boza pembe na présent bolingi présenter bato balingi présenter neti biso parce que to salara bénévolat. To salara musala ba futa biso te mais tozo vendre présent na masola kitoko mais bino mtu bozo so mbongo bozo vendre présenter yango na présenter na sengi ba mama oyo ya poto diaspora ba mama ya kisasa donc ba sengi pe siko penza parce présent pe donc 5 minutes pe zape na droit pe que présent pour vendre 5 minutes avec ses anga di Cléboa et petit peu masolo ngana ce présent to sala bango sengo toko sala bango bisengo so pe olingi présent toke na français français to préparer mission to ça français donc to yebi pe to le français to le balingala mais na ndenge penza bien il faut ka na ndenge ngwaka penza ka na ndenge lingala parce que diaspora pe leli est-ce que il faut ka batuka ba journaliste ka moko ala ndoko ka isika nyoso tuka ye est-ce que biso toko sala interview na yote biso toko sala interview na et loko nini ko zanga po biso Cléboa César Ngadi tout le monde est d'accord na sala interview na yo président to pesa bango sengo toko sepilisa bango d'interview no ka penza ke biloko penza peuple la lingara penza ko bima mo na président muta otalango 550 000 fois atali vidéo wana biso pe to zape na droit to lo parce que tozo défendre bato baza pembe no toza na impression on dirait balingi o excellete balingi no ke ozala kaka humilié donc na mamaka moko bo tozali ko comprendre te yango na to betaki c'était lelo vraiment to sengi pe ke biso pe Cléboa César Ngadi pa mitindo pe to kiti goma to kiti kisasa lo ni kozanga et loko nini kozanga est-ce que biso tozali incapable ya kosala interview na yo tozali incapable ya kosala interview na yo il faut quand même pe moko pe batu musu ba ye pe to beti pe na ba marque ndenge musu bango ba oke na mai na ba onde biso pe to mema na mai ndenge musu pe batu tout ba comprendre donc yango na lelo penza to linga to beta c'était donc service à communication en chef de l'État qui Chijengu Libungu Toulou 0 Kadi Kiasa et l'autre côté ndenge tozoloba parce que boza qui dit ba boyebe l'autre côté na ebisu il faut pas confondre la presse et la stratégie de communication zabi loko mi balé différent ah bozu mutu moko alobaki na RFI a witu wape aye azoloba aye bien stratégie te parce que ma solo kalate to komi kalata wa et comme ba stratégie et comme ma stratégie pour la 2023 donc yo roye la biso étranger présentant yango yo donc ma solo penza il faut que na bande musu donc lelo penza il fallait to beta c'était parce que vraiment to monagi que ça va pas na presse présidentielle ça va pas bazo sala et loko mokote yango na biso il fallait to telemela makambo donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc, ceux qui te communent souka base, tokogi kobo, ça n'a jamais base, yango mutu makambo base, yango nde mute salara masole zala donc na robandana. Honorable Jean Moutala, merci na surtout au salara po na 5 minutes avec César Ngadi. Et puis j'en profite de l'occasion qui m'est offerte na 4 émissions po na repesa yo ba félicitations. Na ndengo komi administrateur na kati ya groupe na biso WhatsApp les amis de César Ngadi na yebi penza en tout cas avec ba réflexion na yo na makambo surtout au sala reporter mingi
en tant qu'administrateur. Donc merci Siko Tokei Nakati Espagne pour nous sa Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu. Merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na Suisse, na Genève, pour nous sa patience Mantuila, merci Nanyo surtout au salle rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toye Awa na porte d'Italie na Paris pour nous sa maman Nabiso Françoise Itwa, en tout cas merci Nanyo surtout au salle na 5 minutes avec César Ngadi na Oyo Sali pour na matanga ya Ser Nabiso Linda Pemba o Togo Bossa Nakaye jamais vraiment Togo Bossa Nakaye jamais donc Tokei Sikoyo Nakati Susu ya Londres pour na repesa José Kano ki kakamene maître Wera Mukuna maître Rajamoule et puis Toko Sukisa Awa na Saint-Denis pour na repesa Mbote na Jean-Marie Essenga Somi Alibinza na Saint-Denis donc merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, assisté de Willy Kunda derrière la caméra. Donc restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Exceptionnellement, les Lotoko Sugisa na et c'est au moment où Sabino passé tant que tu as une émission, bon mon apenza qui donc n'a étranger balandara bazo mon apenza qui ata lem sous le bar na lingala bazo kate mais bazo sentir vibration balabi non il faut qu'à toloba bino moko bo découvrir oyo eleki na tournage ya émission nabiso. On est avec le chef, Ah, franchement c'est trop le chef. Ouais, c'est trop. Franchement les gars, ah là là. lui c'est le meilleur journaliste. C'est le meilleur journaliste de tous les temps. Reporter de l'histoire. Prix Robert Capa. Gold Medal, ouais, gold medal mon gars. C'est le patron. La gold medal. C'est le patron, c'est le patron. Là on est en tu es le patron. Avec le prix Nobel de la paix. Tu es le patron. Ouais, mais on est là. Prix Nobel d'Emmanuel qui croit trop et tout. Prix Nobel des mathématiques. On est là. Prix Nobel. Mais là, Prix Nobel de Longeaille. Ça y est. Eh ouais, normal, on est là. On est là, nous on est là. On est en demi-finale. Ok, d'accord. Soyez sérieux. Moi, je voudrais... Respectez un peu sérieusement. Moi, je voudrais juste lâcher un gros big up à tout le Congo. Franchement, on est en France ici, on vous aime. Merci de faire ce petit reportage. Le Congo, gros big up, vous êtes au top. Franchement, let's go, on se voit quand vous voulez. Le journaliste ici, c'est le meilleur du Congo. Clairement, vous avez jamais vu un journaliste aussi fort que ça. Et le Congo remercie ce journaliste pour son travail. Mais dans le monde entier. Voilà, le Congo, on vous aime. Vous avez jamais vu un journaliste pareil. On vous aime. On est là, on vous fait des bisous, de l'amour de Paris. Et puis amusez-vous bien, on est ensemble. Merci beaucoup. Là, je vous parle en français, mais là, je parle en patois. Là vous êtes. Moi, je peux essayer de lire aussi. Non, là, on enregistre là. La nature et de ce qu'on déracine ici dans le béton. Oui. Et ce qu'on déracine au fond, c'est quelque peu notre esprit d'homme qui est livré à lui-même lorsqu'il est loin de chez lui, sans ses racines, et entouré de béton. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, entendu. Ben, c'est enregistré, ça va passer. Vous mettez dans les notes, c'est... non, là, on vous a enregistré là. Ah, vraiment? Bah oui, on vous a enregistré. Moi, j'ai pas besoin de le mettre dans mes notes. On dit bonjour à qui là? Aux Congolais. Je le savais, je suis venu, je me suis dit, eux ils avec ont la un contre-main costume qui vient du Congo. Ok, merci, okay. C'est gentil. Hello Congo. Ok. Let's go the football, let's go Coca-Cola and let's go the Hearth. Ok, entendu.